Voilà, mes amis de WhatsApp. Na pesi bino ba bonjour na kombo na Yesu bato ba kolandango na tongo na lelo. Bonsoir pe na ba oyo ba kolandango na les après-midi. Merci na bino na ndenge nazo komona bozo yoka bozo like bozo aimer pe bozo partager. Zamba lola a pambola biso na bino nyonso tuto continuer kaka na musala oyo ndenge tolobaka. Toza kosala eza intérêt ya mboka na biso. Nasi bozomona bililingi oyo ezali likambu lelo tozolobela likambu ya kuluna. Tozolobela bana ya kuluna na yebite soki tokosuka na bango wapi nasi na ochela bino policier na biso mokazo koloba wana nga na bino tokolanda elonka nde tolobaka mwa muziki na biso mukie esala bien na sima na yango na ochela bino pe lisusu discours ya président Nabiso CCC Kokoko Wendo Wazabanga donc bale bien fait nae o ya sala qui n'a passé et komi ko sala pe succès lelo lisusu biso na bino toyoka nanu mwa muziki muke. Merci Food Cosmétique Feli, Food Cosmétique. Vous en apostez ba produit à sucre, Food Cosmétique azali. Batonda ni wana baza ebele. Mais ya ye biloko na eza kitoko makasi kolekana ba produit ya nzoto. Merci beaucoup. Bisona bino tozo continuer toujours. Voilà kandenge tozo lobangana bino tozo tambola elongo likambo na bourgmestre oyo toza kolanda ba émission na biso nyonso toto landa. Merci beaucoup. Oyo ezali commissaire de la Bumbu. Opération Ndobo et l'alité parce que ça n'a pas tout sur le bateau kanisake opération Ndobo et l'ali et pourtant ils ont continué tisikoyo bana ozomona précisément les deux personnes ozomona na ba télévision na bango o kanisake ba télévision wana eza yanda kuna bango te bangonde ba oyo babukaka bandako ya bato na butu pe bakoteli yo na kati ya ndako baza na ba arme blanche na bango machete ndenge bozomona wana po soki omeki kolamuka bapapi yo bakobongo meme na ndako na yo bangonde batobolaka bamire bapota baporte ntango batoboli porte wana babuki bakoti bazwi biloko ya monsieur oyo je crois que akoki kozala sur place awa bazwi biloko na ye ya ndako nyonso oyo eza kaka bepreuve tokuti bango na yango police ekangi bango na bamachete na bango oyo baoperaka bato baoperaka na Sayo Birmanie bango nde bato bazokotela bato na Sayo Birmanie na quartier wana bato bazoterrorize yango bango oyo bozomona bilongi na bango yango mais baza ekili munene oyo tonesir kokanga bango oyo tozokontinue toujours l'opération Ndobo oyo kombo na ye ezali Zepekeno ya Mbiji Oze oyo kombo na ye
Malachi alias Roi Mala. Zana ba mususu bazali awa oyo ekiri oyo tokangaki mbala ya liboso oyo baza na nini na tribunal militaire ekiri ya bato mususu bazali awa bakorejoindre bango. Je crois que ekozala lobi fo lelo kaka bazorejoindre bango oyo telema likolo. Oyo kombo na ye 4 faces. 4 faces ndenge bozomona ye boye soki okutani na ye vomi okutana na lio na nzela ke okutana 4 faces ye 4 faces. Je crois que bato baza awa bakatana maboko bakatana makolo nde baye kozala plainte na ye. Bapenya mosusu bazouta selembao bakodeklare kaka mpona 4 faces. nayebi te ye makila ya bato soki amonaka yango lokola jambon ou eza vin to jus nayebi te. ye moko 4 faces. Machete na ye oyo toza na bato mosusu akati maboko mosusu akati makolo nayebi te soki akendaka nango wapi. Elongi na ye eza ya mwana na pate me motema na ye eza motema ya nkoi. Ye vraiment bomoto na kati na ye eza te. Soki okutani na ye aza na ye sans pitié ndenge omoni 4 faces oyo aza na ekili na ye. Ekili na ye nakoki kotanga bango bakomo te parceke bakozala na makasi ya kokima. Ekili na ye ezali 412. aza na ekili ya 412. aza na ekili na ye bakomo na bango nyonso toza nango batangama na baplainte ebele meme bato oyo baza deja na tribunal 412 eza ebele bakomo na bango baekili na ye toza na bango. Population toza koasire bango toujours na maloba ya bakonzi ya mboka commissaire provincial ya ville ya Kinshasa. Basi bapesi deja assurance ya kosécurize population ya Kinshasa na biloko na bango. C'est ça que tozo continue kosala opération bakonzi bapesaki biso toza bakitani na bango nde tozosala mosala oyo bapesi biso na ye demoset ye mosala na ye bozoka bakombo bango mo basurnoma ya banoyo abundaka mingi na ekili ya gouvernement nde abundaka na bango. Je crois que tozokende na bango malembe tozolongola bekili wana ndambu nde omoni tozopresentaka bango. Ye soki akutani na bana bamoto akutani na mama na saki na ye en tout cas eza problème akoki kolekisa bango te ifo akata bango machete. Kombo na ye Giovanni ekili na ye baza kaka na même service na bango bakotelaka mpe bato na butu. Giovanni bakei kokotala ndako ya bato babuki ndako ndenge bamesana tellement ke bakuti biloko na kati ya ndako te bayoki kanda ya ndako wana bakolo ndako bakimi biloko bati babimisi balongoli porte ya ndako mpe bake na porte wana bake koteka parceke biloko ya ndako nyonso basi basilisi oyo etikali ndambo mokolo nango ke bose protege ke kobatama ale bango bazwi nini bazwi porte ya ndako babuki yango avantage na bango eza porte wana bake koteka oyokaka ke ole biloko omeli na supu olemoli na sani nde oyo nde ozomona wana oyo je crois que bomonaki mbala nsima na babilili oyo tolakisaki topresentaki nyama solo azalaki kaka na ekiri ya kokotela bato na kati ya bandako bayibaki mpe biloko ya bato bakotaka toujours na machete bakotelaki mesie moko babotoli biloko na ye nyonso nde tokangaki bango ndambo ya biloko ezongaki oyo nyama solo ayebaki place ezalaki ndambo ya biloko alobi ke ye nde akendaki nango nde tokotaki na recherche na ye
tokangi ye tozotransfere ye place moninga na ye azali. Ok, baoyo bozomona ekiri oyo eza ekiri eza différent. Mosala na bango telefone yo esomba na mbongo na yo, bango bakomisa yango ya yo te. Yo oza na droit ya kotambola na telefone te, mama aza na droit ya saki te. Bango nde baoyo omonaka na Sayo Birmanie, mosala na bango kokata basaki ya bamama, kobotola bango batelefone. Soki oboyi bakati yo machete na butu wana, nde kuluna oyo ezobunda na Sayo Birmanie. Okay. Non, bango na bango baza même service, baza kiri moko te, baza bekiri différent, mais baza même service, baza ba collègue de service o mibale, bato oyo bazalaka oyo toyoka ba postura, oyo babotolaka ba moto. Soki mutu mwana moto asali erreur, bazwi moto na ye babrake ye, bakimi bakei. Nde mosala na bango wana. Baoyo mpe kate oyo bozomona oyo leka boye bango 1, 2, 3, 4 oyo azodiskute wana. Je crois que plaignant na ye bazali awa. Police ekangaka mutu pamba te. Police baparent boye il faut zala na likambo. Même ndenge bazoloba ke police ezokanga ba innocent eza lukuta. Biso ava tokanga mutu to présenter ye, il faut tomona charge ni nani aye ko charger ye. Pe nani oyo azofunda pe pona nini. Nakoko pesa bino exemple moko. Neti kuluna oyo criminel oyo telema. Neti oyo aza na ye na charge na ye, mais ntango tomoni bato mosusu bayoki kombo esali confusion, or que 4 fasi ya makala azali 4 fasi ya kote liteta baza na ba commune par commune, mais bato ya makala ndambu baye balobi ke ye nde moto asalaki bango. Mais lokola tomoni ke ezali ye te, toverifie toluki belema nyonso tomoni ke non, moto bino bozoluka eza oyo te, oyo aza na baplaignant na ye, bino boko kofunda ye te, to dégager baplaignant wana, to décharger ye. Je crois que ye moko akozala témoin nayebi te soki nakosi, mais seke toza na ntina ya okosela motu likambo te, tokoyebisa motu likambo oyo asali, tokocharge motu na likambo oyo asali, mpe tosali barecherche tozwi baelema nango nde tocharge ye. Lokola bakonzi balobi zero kuluna papa mama, kolinga te ozala toma ekoma na ntango ya mwana na yo nde obanda kolela. Non, mama nyonso abenda mwana na ye matoi. Bakonzi ya mboka basi balobi, basi bazwi deja décision, soki mwana na yo aza kuluna bakotika ye te, bakotika ye te. Kokanisa te ke soki yo moko ozo bakoedike ye te, l'État aza na droit ya kozwa ya charge. Parce que tozoloba chaque fois que papa mama zwa mwana na charge pesa ye conseil atika kuluna, mais kuluna ezo continuer kaka. C'est comme si bakuluna bazosala défi ya ordre ya l'État. C'est ça que biso police tokotika te, tokozala na bango butu butu moi toza na bango partout bakozala, tokokota tokolanda bango mpe tokozwa bango mpona koasire sécurité ya population na biso. Nazo insiste na bana ya Bumbu bozwa numero wana, tozala kaka toyaka kaka mbangu na likama te, boaza te ya koyoka soki bomoni suspect bosignale police. Numero na ngai ezali 084 Major Hortense 23 83 531 084 23 83 531. Bato bazolandanga muyibi akotikala muyibi. Mutami pesi kombo demo 7. Aza commandé na combien de personnes? Hein? De chaque démon ça na ba idée na yezo pesa ndenge ye baza kuna onga na mona ye bi bakomona bango malashi na Diego
Wow. Nasir Bissonio surtout Tolandi à tous mes amis de WhatsApp Tolandi Tomoni Ponangai lokola parent eloko na kosenga na gouvernement na biso ezake bakuluna oyo bakotsa bango na musala ya service ya police ekosala bien makasi ou bien na PEM ekosala bien makasi po aider bango babima na kati ya biloko oyo na place ya kokende kotina na bango kaka na kani ya makasi sekuna parce que kuna pe tozomona eza ya kotonda to continuer toujours na ko liker aimer et partager eza toujours ba idée oyo toza toujours kopesa poete po ba l'état na biso pe gouvernement na biso eyo kaka pe elanda makambo biso toza ko talisaka bango yango tozo continuer toujours na ba émission na biso baza bana tokoyi kobwaka bango te mais éducation esika oyo ba famille ba kokite c'est l'école esika école ekokite c'est l'église siko ndenge église ekokite to tindi bango siko na maboko ya acquis de droit oyo to bengi l'état musala na ye yangwana kozwa bana parce que bana wana baza ba futur ya mboka na biso soki totiki bango boye tala neti mutu moko aza na 412 batu oye a forma siko mutu abongo soki bozwi bobwaki na kata police amemi batu wana nyonso tu police nomba police ezoko mata avant bopesa ye musala akende kosala donc kozala ke bo examiner bien bo vérifier bien bo checker bien ke muto oyo akende kosala kuluna ndenga simbi minduki to kosala te bino moko na kati kuna bato ba formaka boyebi ndenge nini ba formaka yango no moni na ba pays Europe bato baza ko former lokola bato bana ba jeune bani tonka kasilisi azwi diplôme na ye mbala moko akoti service militaire donc yango na ndeka tozo senga pena peuple na biso tozo senga pena gouvernement na biso ameka pe ko s'adapta ka babiloko mususu o eza ya malamu ozwi o peza ya mabe kozwa te eza kaka poto ede bana bakende liboso nasi na ina chela bino deuxième partie nanga oya maloba ya IACC aloba ki biso nso tokolanda toko aimer pe toko partager. Merci beaucoup. Et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre, fier de votre apporter à l'humanité le ferment de survie nécessaire. Le Zaïre, son parti national, le mouvement populaire de la Révolution, c'est 30 millions de militants et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous, flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière ce homme, animés dans cet idéal pour bâtir dans la paix, l'unité, la justice, le travail, la dignité nationale, un pays toujours plus beau, toujours plus prospère et prêt pour le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Wow. C'était vraiment magnifique, hein? Avec notre président de la République, ex-président Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga. Oh là là. Tango na zui angonga lobi na kozanga pete na kolakisa ya ba mes amis de WhatsApp kaka ndenge tolobaka aimer partager et liker na sito bandela yango lisusu totala elengi na yango lisusu. Merci beaucoup peto komi na suka ya émission na biso, hein? Merci beaucoup. Bomoni batongo bango bayembeli biso bozela tocha sikoyo bozela tocha toyoka elengi nango. Ah, ya sese meke wapi? En tout cas, Tomoni. Couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre, fier de votre apporter à l'humanité le ferment de survie nécessaire. Le Zaïre, son
bato bayebi français bacomprendre discours wana. Wow! Merci beaucoup. Topesi mbote na bafani na biso nyonso bafani kutute, je m'excuse à tous mes amis de WhatsApp, Kande Tolobaka, merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.